Merci à koyeba ke bozalaka ebele na bandaku pona kolanda Mag FM yango tosalela kabino musala kitoko kaka ndenge tomesana mbote na bino bipai nyonso bozwani. Tofungola Mag FM pona koyebisa bino ke porte-parole ya gouvernement Patrick Muyaya asili na ko répondre président rwandais Paul Kagame à cause ya ba propos ya baki na ko tenir pour la République démocratique du Congo. Porte-parole ya gouvernement Patrick Muyaya ayebaki na ko répondre président Paul Kagame ya Rwanda na ndenge ayebaki na ko tenir ba propos ya malamu te po na République démocratique du Congo. Na après de presse oyo Patrick Muyaya porte-parole ya gouvernement asilaki na koloba ete président Kagame atika biloba wana ezali kaka moyen ya kokima mabe oyo azali kosala na este ya République démocratique du Congo ndenge pe azali ko soutenir ba M23 pona koyeba ko profiter na ba désordre wana ayeba kopier ba richesse ya République démocratique du Congo. Nzokande na période oyo ayeba ke azali ko kweya po RDC e ko fanda kimia te e koyeba ko réagir pona koluka kimia ekota na République démocratique du Congo. Pe ayeba lisusu ke temps ya guerre ya ba massacre pe ya trouble eza lisusu te kasi tokominde na moment ya kimia il faut pe ekota na est ya République démocratique du Congo atika ba désordre wana atika camouflage oyo ezali kitoko te ayeba ke communauté internationale baza lisusu na ngambu na ete asengi na ye ayeba kotika ko soutenir M23 pe ba groupe nyonso ya ba terroriste oyo bazali kocha trouble na République démocratique du Congo pour RDC et kokanga lisusu maboko te bakoluka moyen nyonso po kimia ekota na mboka ba Congolais ba sepela ayeba ke Nzambe azali juste. Na rond-point Ngaba basilaki na kopanza ba marché pirate nyonso o etongama na nzela o ezalaki ko empêcher circulation et salema malamu pe ba boutique o ebandaki ko kanga nzela bolanda Enoch Mafuka pour na reportage. Na cadre ya Kinbo Peto Kinshasa il faut lata elamba ya sika nde ezo pousser gouverneur ya ville province ya Kinshasa Jean-Tini Ngobila ayeba na kobuka ba marché pirate pe ba terrasse oyo etongama na balabala oyo bandaki ko empêcher circulation esalema nde atindaki délégation na ye na rond-point Ngaba epai wapi ba gens na ye ba surprenaki population oyo batekaka tout au long ya makadam bayebaki na kobengana bateki tu oyo batekaka wana babukaki ba maison oyo etongama oyo bandaki ko empêcher population topemi tuka eleka lolenge elongo bani bino moko botala ndenge batumbi ba mesa ba buki ba biloko population pe basepelaki komona événement oyo ebana kosalema. Bala na limite ya chambre froide mayalo ndenge tekungama limite ya chambre froide ndenge zola sipa mais lelo ndenge leta alisima kamute bato bakoma otoka tola banzela omola lelo basala sala wa. En tout cas boye ezali kitoko makasi na ko agrandir ba avenue tope ba rond-point oyo ekomaki muke à cause ya ba marché pirate population ba sepeli kasi ya pasi ezali ke awa bozali kobuka population esengi ba pesa bango misala po ba commerce oyo yango ebandaki
basepelaki kosunga bango ba survivre na mabota na bango po boye ba kominde ba chômeur mabota na bango e ko survivre ndenge nini ba autorité bozwa solution bo bongisa social po population ayeba pe na ko se retrouver ko vivre en paix na famille na bango na oyo etali social boyebela. Le bourgmestre du terrain Aimé Francis Lolinga silaki na ko présenter bakulu na nyonso oyo ba dérangeaka bana yanga bazalaki 21 kulu na mobimba population basepelaki Enoch Mafuka reportage. Kaka ndenge alobaki akofanda kimia te po na ngaba ekoma na kimia pe ngaba elata langi ya sika ye nani le bourgmestre du terrain Aimé Francis Lolinga esengeli boyeba ke mokolo ya lelo ayebaki na ko présenter 21 kuluna oyo bachaka désordre na commune ya Ngaba tala ndenge bazali ko beta misu bazalaki 19 garçons pe 2 filles bangonde ba papa ka batu machette pe babotolaka batu biloko oyo population esepelaki makasi po bayebi ke lokola une grande partie bakangami c'est que moi qui me kokota ba félicitaki bourgmestre na bango babotola yenga 652 200 francs na téléphone iPhone 12. Message nanga ezali que l'état sala partout les moyens de langa biloko nanga ya pesa ngai nazana posa nde ya biloko nanga police à proximité ezali police moko ezali na contact direct na population mais eloko biso toujours comprendre penza te population ya Ngaba tozala bango awa bazolinga kopesa biso ba information te oyo fruit omoni ezali fruit ya bouclage esalamaki na buto alelo pe bouclage wana ndenge tozosala yango ciblé tozoyebisa me bapolisier te po soko kaka bayebi ezala bapolisier ezala me bapopulation futi kosalema réaction eza kanda na mawa réaction mosusu eza te mpo bano bana na biso naza na bana age eza mpasi komona mwana abebisa bo jeunesse na ye na biloko apamapama boye ya pasi ngai naza kanda parce que bazonyokola bato bazonyokola population bapapa na bango bamama na bango bandeko na bango yango wana il faudrait tozala sans pitié mpona bango en tout cas mbala oyo bakokende na commissariat général okuna au moins moi sérieux ezali na parquet soki bapesaka kaniaka so bapesaka nini nayebi te mais toujours est-il que constat tosali oyo nyonso totina na parquet babima na bango 2 jours après tomoni bango so bakonzi ya mboka bazomona bayeba ke problème eza na niveau ya parquet kokanga polisi asa mosala na ye sikoyo bazozonga ndenge nini boye ezali kitoko makasi le bourgmestre du terrain Aimé Francis Lolinga alobi akolala pongi te lokola ndambu oyo bakangami posa na ye ezali bango nyonso bakende po place na bango ezali nde na prison makala po kuna nde bakorecadre bango awako kanya makasese etondi nango pe nanu te kuna nde bakokende kozwa éducation ya solosolo pe bakende kosalela biso bilanga tolia masangu oyo esali eloko bourgmestre Aimé Francis Lolinga musala nde musala azali kolite pona kobongisa commune na ye Aimé Francis Lolinga ayebaki na kotongela ba mama ya wenze ya Kinzenza ba mesa ya kitoko ba mama basepelaki Enoch Mafuka zongi lisusu pona reportage. Pendant que ba bourgmestre misusu bazali kofanda na bureau
pona ko contempler biro na bango to pe ko profiter na malili ya climatiseur nzokande. Aimé Francis Lolinga oyo azali bourgmestre ya Ngaba bana Ngaba bamesana kobenga ye le bourgmestre du terrain. Amonaki que population ya Ngaba bazalaki koteka na ba condition ya malonga te awa na wenze ya Kizeza yango epusaki ye asala nanu premier pas ya kobongisela bango bamesa na batoiture ya marché bino moko botala ndenge bateki bakomi koteka na condition ya malamu par rapport ndenge babandaki koteka liboso. Po na nga namoni eza malamu ndenge papa asali biso musalo oyo. Musalo papa asali yango mbangu pa tseli biso batolo tomoni esengo. Po liboso tofutaka ne mbongo me papa asali biso ofele. Yango eloko tozosenga papa bameka suko tiela biso ta ba mabanga na sepo mbula soki enuki mai epai. Biso toza mibange potopoto rhumatisme moke toke ne suba hôpital ko dépenser ba mbongo. Eloko ezoboma biso nde potopoto na se. Abongisela biso pe na se. Siko penande tokokoma kitoko lisusu makasi. Pia aza na vision mususu. Misala wezo salema ezali malamu mais ye aza na vision mususu, il faut asala marché moderne. Azali déjà na ba contact avec ba partenaire, ba démarche aza nango ayebisaki nga soki komi prêt akosinale ngai de façon que mais entre-temps ye moko aza sur le terrain. Mokonzi akomi na Ngaba Aimé Lolinga lobi boye. Donc azali na vision mususu koleka oyo nde misala tosali donc malembe yepe ako continuer po acha biso à l'aise. Bateki na population basepelaki makasi na ndenge bourgmestre na bango Aimé Francis Lolinga asili kosala impapo na wenze oyo kasi basengi ayeba kosalisa mobange na salongo po wenze ezala propre kilisusu esika biloko ezali il faut propreté salema soki moyen kozala baluka pe bacha bakanivo po na kokanalize mai tangu mvula ebetaka oyo et sali eloko. Félicitations na bourgmestre Aimé Francis Lolinga kasi dossier oyo ezananu ya suivre. Mag FM ekitaki na terrain pona kolakisa bino lolenge nini basalaka bakombo yo mutu okombaka osalelaka kombo kasi tolakisi bino ndenge nini basalaka yango tie koma bandako na biso. Toujours na cadre ya kalai ngangu kalai technique bandeko oyo bapona na bango musala ya kosalaka bakombo tozali awa na Kanluka quartier D avenue Bongono na commune ya Ngaliema epai wapi kamera ya FM Mag ekitaki sur place pona koyeba ndenge nini fabrication ya bakombo esalemaka bazalaka na besoin ya banzete kombo manzanza basete na machette yango nde epermettraka bango basala musala na bango malamu kasi esengeli boyebake misala oyo ezalaka bongo partagé par département misusu bakendaka kosomba banzete na bakombo botala neti oyo ayena boti na ya bakombo kilo ekotelie makasi abwaki yango na sebi misusu kuna pe bazali kokata banzete po ezwa forme kote kuna misusu bakata kamanzanza na bariske ebele ya makasi po akoki pe kozoka soki pe otali bien kote mususu bazokotisa bakombo na manzanza après bakati yango bino moko botala ndenge kombo ekomi kitoko pe elengi babandi kokitisa yango awa soki ekomi mwa ebele akangi mupiku na ye aza mobimba akiti terrain kasi boyebake kombo moko etekamaka na 2000 francs to pe 1500 francs congolais bango moko bapeselaki boye kombo euta na Congo central yaka badepone materi Kibala yaka pe na depone na Selembao badépartement mosala osala manzanza na mbeli okoki kozoka na profite baaksida pe kasango kosoyi banzete bakonebelebele tokendaka na kouta Kaluka wana ketiba Mumbele bakapela balimete wana partout omona bajeni mususu balukaka te eramoni yo kaka na sikarete ya 100 francs akomo menase yo luka ya lukaka te bazali a féliciter pona musala kitoko o bazali kosala pokini ya lelo misala ekoma
kasi na ndenge ya kosakana te soki okreye te okolia likemba ya mobesu. En tout cas oyo eza exemple à suivre. Boyende ezalaka ozali na problème ya santé kimambangu na centre hospitalier Dominique Leker okozwa soin ya malonga. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Leker eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Leker okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais. Esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratique yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli. Na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Leker prise en charge ezali assurée. Esengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Leker ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Leker te. Otuninga i centre hospitalier Dominique Leker ezwami wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simandaku po la santé n'a pas de prix. Boyoki ba chantre nyonso solution eye boko kende lisusu libanda ya mboka te grâce ya studio Liloba Kimambangu kende kosala enregistrement na yo na ba norme oyo elongo bani album na yo ekobima kaka lokola okendaki na mikili ya poto bolanda sports boy. Bakolo kunga solution pona bino eye yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single Kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire ba pareil ya kanda. Studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokuta ngo esika mosusu te kaka na studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta mata na studio Liloba. Kopanga na yo na
oyo etali prix te à cause ya bapareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya kalite oyoki boki mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani oyoki boyebele. Centre Café ke eye wana pona kosunga mutu nyonso oyo anyokwama na maladi kasi atambola bisika ya ndenge na ndenge maladi ne emonana te kende kuna appareil prophète ekodetecte maladi nao. Otamboli solution yango yo. Centre hospitalier Kafeke etritaka ba maladie ebele presque ba maladie nyonso oyo eza na kati ya mokili. Tozana problème ya basi oyo babotaka te. Tozana machine moko oyo ezopesa biso ba diagnostic ya solo malade oyo ya mikuwa, rhumatisme, hernie discale. Tozana ba spécialiste oyo bazo traiter yango makasi. Problème ya AVC oyo ba mususu bazo kende ba poto. Ona domaine ya poison tika na yo pardon bondimela ngai centre hospitalier Kafek domaine ya poison en tout cas ateza retardé to rapide awa soko ye ato tikalaki na 2 minutes ya liwa yeba ke soko zwikis ozwi solution. Biso tozana nguya parce que tozana machine moko oyo toyaki na na poto ezo détecter kitoko problème ya ba poison na kati ya nzoto ata eza ya ndenge nini et puis tango e détecter yango ezo talisa tant oyo esali na kati ya nzoto quantité eza ndenge nini na ndenge nini ya ko traiter lingaka oyeba ndenge nzoto na yo ezali kotambola to oyoka batiko taki ya machine ya mundele ndenge aza ko détecter ba maladi nyonso yaka komona machine oyo babengi prophète. Prophète azali koloba makambo ezalaka o ezali koya po o ezali sika awa ndenge moko na machine oyo ezali ko détecter ba maladi nyos okosenga te o ebisa médecin onongai nazobela boy te appareil wana biso to surnommé appareil wana prophète zozua maladie nyonso oyo eza na kati ya nzoto na ya mutu na ba symptôme nyonso na cause oyo ekozaka maladie wana appareil wana e proposer lisusu traitement ya mutu oyo il faut kopesa telle période oyo na promotion ezala ba examen ezala ba traitement ba activité nyonso oyo ezosalama awa na centre hospitalier Kafeke eza na kati ya promotion oza na Rompwe Ezo, sima ya station Lodge, avenue Ngindu, numéro 5, quartier Yolo Sud, commune de Kalam. Numéro de téléphone nabiso 085 041 14 07. Université Semoko o ezali kotangisa kitoko ezali Esmicom ozali koyeba esika ya kokende te tope binoba oyo bozwaki diplôme boki mambangu na Esmicom kuna okotanga kitoko pe diplôme na yo ekozala na valeur ya kosakana te ata libanda ya mboka. Bakinois bomitungisamaki mingi na oyo etali ba université ya Malunga olela na bino esilie grâce ya Esmicom école des métiers de l'informatique et des commerces eye opangusa ba parents mai ya misu awa okomitungisa te po mwana akotanga lolenge elongobani grâce ya baprofesseur ya Malonga oyo bazali awa bazali kotangisa kitoko ote bapoint sexuellement transmissible ezalaka nango awa te esengi mutu ya mwana esala po amerite diplôme oyo kolita awa na oyo etali ba faculté Esmicom
ebongisi bafaculté lokola programmation, comptabilité, télécommunication pe baoption misusu. Basal ezali bien équipé pe bien aéré kote munge bosana po ozotanga pe servo ezali kopema kimia. Welisa yo mutu osilisa classe bandakala kasi oyebaka esika nini ya kokende te awako abakisi pe lisusu systeme ya LMD oyo ezalaka libanda ya mboka kasi okokuta yango na esikope. Otuni ngai ezwami wapi Kimambangu na première rue du Landos non loin ya Ashi okokuta esikope wana bakoyamba yo kitoko soit obengi na banumero oyo 089 52 42 819. Suka ya Mag FM soki bosepelaki na édition ya mokolo ya lelo bopesa merci na équipe technique pe rédactionnelle oyo bazalaki wana mpona kosala mosala kitoko. Na nsima ya kamera tozalaki na le métier noir Enoch Mafuka yende mutu abendaki biso bilili kitoko makasi na montage Peta Franci ye mutu amonte belément ya lelo kasi tozali na page rose. Joyeux anniversaire à notre maman Chantal Kabedi oyo abotama mokolo ya lelo maman biso bana na yo tolingaka yo mingi pe tozali kosambela epai ya Nzambe abatela yo oumela omona bana na biso wana azali maman ya Christian Kabuya mbotama elamu maman Chantal Kabedi tokoyindisa FM mobimba ekokita po champagne na taba ekolia malelo. Tokomi na suka kasi kaka ndenge tolobaka eloba nango maître Malouwa Bili Cléophas. Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Wana maluba ya papa na biso ya mayele pe ya bwanya oyo alobaka oyo alakisa biso. Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Ngana bino tokutani mikolo ezali koya soki Nzambe apesi biso bomoi.